Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya bana kino. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo na Zambie après kouta na Égypte na édition lelo bokolanda périple na ye dossier Bukangalozo IGF asengi ba criminel économique oyo bazali cité na rapport ya masolo ya Bukangalozo batika agitation population azali kosala allusion na arrivée folklorique ya Augustin Matata Ponyo lobby na aéroport ya Djili. 3 matchs et betamaki bongo na cadre ya Lina Foot weekend oyo ba détail nango bokozo yango na édition ya lelo. Merci pour votre fidèle na KNB News première chaîne oyo pesa kabino information en continu kasi na lingala tozali wana lisu lelo pona ko servir bino. Na mokolo ya lelo téléphone ekoma moninga ya moto. Kasi moninga ya lolenge nini? Mon cher, on ni makamo mikana les dans la moka oyo. Il faut côte à gauche, il faut côte à droite. Ah di. Allô? Nzambe, téléphone. Badone la ngai. Nzambe, bapimile mukolo. Nini? Mon cher Megesili. Tosuka na batepe. Ana suna mbongo ta? Allô? Nata yuko nete na tono. Yango ezali tiombo to ezo. Kasi na maso wana solution ezali nini? Bandeko, solution ezali service auto bengi RAM, registre des appareils mobiles. RAM ekopesa sa solution na ba opérateur, ba utilisateur, pe na mboka mobimba. Ezalaka déjà na ba mboka mingi. Yango ba konti bazoli kanisi ya ko installer yango pe en RDC. Potolo ngwana ba problème oyo esalaka ba réseau ezala malamu te ba bokono kili na banzela ba téléphone ya pirate ko bungisa téléphone obungisa biso biayo na yango mibeko ekwe boye tosani na ba téléphone ya original pona mikolo koya ba téléphone nyonso ya pirate ekozala bloqué lokola na bamboka mosusu. Ah bon? Pona koyeba yango esengeli oyeba numéro email ya téléphone na yo na kobeta étoile 10 06 10 15 chiffres ekopesa yo otindi yango na SMS na 470 nde okozoba information sur ya téléphone na yo soki ezali original. RAM ekosunga biso soki obungisi téléphone okima mbangu na opérateur na yo yende akosala RAM a bloqué yango esika ezali to a débloqué yango soki emonani to mitungisa te na RAM enregistrement ezali kosalama automatique na yango to bomba ba email na biso malamu po ekosunga biso na makambo ebele. RAM ekotiela biso ba wifi internet ya ofele lokola na ba aéroport ba université pe na bisika mosusu. Na RAM téléphone ekomi moninga solo. État de siège ezali ko continuer na est ya République démocratique du Congo na Beni na Lungupa ba ebisi biso di rebelle ADF bazalaki traqué na FARDC eloko makasi bazali ko continuer ko sala musala sur terrain olanda ba détail na reportage à Nathan Siata. Au total 10 rebelles ADF bazalaki neutralisé mokolo ya lobi dimanche 9 mai 2021 na armée congolaise. Ezalaki lors ya attaque moko ba rebelle basalaki na Alungupa localité où ezali située na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Lieutenant Anthony Mwalushai porte-parole ya secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord azali ko confirmer information oyo lelo pe atalisi ke élément ya forces armées ya République démocratique du Congo FARDC ba affrontaki lisusu ba rebelle ADF na coin oyo ya pays. Lors ya bakomba na bango armée congolaise ayaki ko neutraliser 10 rebelles ADF pe a récupérer 5 armes ya ba marque AK-47 nenga zali ko préciser ba soldats oyo bazali engagé na ba opération oyo ba infliger perte moko énorme na ba terroristes ya ADF. Au total 10 corps mobimba et outil ko zala découvert 5 armes AK-47 ezali récupéré pe 2 motos. Bilan oyo ezali no provisoire pour être fouille ezali ko continuer. Ndenge lieutenant Anthony Mwalushai a expliqué qui selon officier oyo militaire ba FARDC bazali ko continuer de traquer ennemi oyo azali en débandade na kati ya Zamba esika pipe bazali ko senga na population azala toujours sima na bango pe soutenir bango pour être basilisa définitivement
insécurité na partie est ya République ndenge ezali souhait ya Congolais nyonso Kinshasa et l'équipe partout. Qui se cache dans les collines. Périple ya président de la République na Égypte pe na Zambie week-end uti koleka nini elekanaki kuna ba détail bozo na reportage ya Naomi Mpila. Sima ya marathon diplomatique naye na Soudan pe Égypte, chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a joint route dimanche soir na République du Zambie. Wapi a participé moko ya lelo lundi 10 mai na inauguration ya pont ferroviaire pe routière sur le fleuve Zambèze. En qualité de président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi a participé à l'inauguration ya pont Oyo et co-constitué une jonction essentielle ya route commerciale pour relier port ya Bourbon na Afrique du Sud pe ba pays misusu na kati ya continent lokola Botswana, Zambie, Zimbabwe, Malawi, République démocratique du Congo, Tanzanie pour na kotanga kakawana. Cérémonie péboye ya pont oyo ezali très favorable à l'ouverture régionale na oetali ba échanges commerciaux. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine, a interrompu momentanément tournée na Soudan, Égypte et Éthiopie où ezalaki pour l'échange na autorité ya ba pays autour ya gestion ya barrage ya Renaissance. Tobo sanate que na début ya mois ya avril 2021 sous leadership ya président ya Union africaine Félix Tshisekedi tripartite moko esalemaki na ba pays indiqué na Kinshasa kasi ba avancé ezalaki vraiment significatif te lokola un bon diplomate pe président ya Union africaine ye azongi lisusu pour na tournée wana pour que barrage o esalema pe profiter na bamboka nyonso wana mosala à la tête ya Afrique pe Union africaine ezosala kitoko Kinshasa et l'équipe partout. Dossier Bukamalozo, IGF a sengi ba criminel économique nyonso batika agitation ko servir on est le côté pambate justice azali ko koba ko sala mosala na bango ndenge elongo bani ba détail bolanda na reportage oyo. Inspection générale ya finance IGF na Mokuse va réagir suite à ba propos ya premier ministre honoraire Matata Ponyo Mapon oyo a traité qui na tweet na ye justice congolaise d'une justice instrumentalisée oyo ye essayé à faire face na dossier à prétendu détournement ya ba fonds oyo ezalaki destiné à projet à Bukangalonzo. Selon IGF, ba personne citée na dossier à parc agro-industriel ya Bukangalonzo essayé batik agitation car dit-elle l'ère de la vérité approche. Bango bataille ici que le peuple congolais a une droit à l'explication sur dilapidation. Il y a 30 millions de dollars où les Alliés qui mobilisés pour le projet wana ya Bukangalonzo. Pour bonne gouvernance, les Alliés de redevabilité, peu contrôle, il y a bien public. La question peut m'inquiéter d'y avoir Congolais sur échec y a projet Bukangalonzo et Banda il y a 4 ans. Pour répondre les lots na mituna peu ba préoccupation à Congolais ils allaient faire mon politique selon inspecteur général y a IGF Gilles Alingete. Na oetali ba propos ancien premier ministre Matata Ponyo Mapon IGF est qualifié ba propos yango na kozala injurieux pe inacceptable. Bango batali si qu'il faut qu'on respecte l'institution minimum de justice congolaise. Moutou akoki jamais qu'on traite justice yamboka na ye cause la justice moko instrumentalisée. Yango ezali infraction. Sinon IGF interpellation à justice et ko salema na intime conviction ya parquet après regroupement ya ba source d'information et non seulement sur base ya rapport na ye. Ya sali musala na ye pe apesi rapport etikali na justice et c'est la mosala pe et traquer bâtiment sur basali cité pe ba comparaître liboso ya justice né et kosa la mosala yango. To rappeler que si personne basala qui identifier le corps là responsable et a prétendu détournement ya ba fonds destiné à projet à parc agroalimentaire ya Bukangalonzo. Kasi na kati na bango to kutaki premier ministre honoraire Matata Ponyo oyo azalaka na pouvoir na tango wana kasi bisika azwamaki na mission à partir ya Conakry ya Twitter ki kolobako akozonga na mboka pona ko faire face na justice lobby eleki azongaki na mboka pe asalaki conférence de presse moko monene kolobake ye azali ko se reprocher na loko moko te a ko faire face na justice dossier oyo ezali à suivre
justice congolaise nde koyebisa biso plus na mikolo ezali koya. Kinshasa eleki partout. Population ba juré na kombo basengi à ce que na dossier Bukangalonzo justice et ça la mosana ngo sans partialité kasi ba bongo ko kanga ba criminel économique nyonso oyo baliaki mbongo ya mboka bazali bongo na micro ya Hervé Zaka na Naomi Mpila. Na zana eloga ko lobate yeb ancien premier ministre na biso ayebi bien que justice ezoluka ye ezana posa ba yoka ye o ya ko loba bon ye déjà aban ko s'agiter que tribunal de justice na biso est extrêmement instrumentalisé c'est que tango ya asalaki pendengo wana yango ayebi ke lero pe bazobenga déjà le koloba ninga basalindenga na salaki yango déjà aban ko pesa ba réaction wana ye moko mais le kula za premier ministre le kula ye moko azoloba ke aza senda beloko wana akende devant tribunal a se justifier so aza sen ba ko relâcher so ki pa aza na makambo na kat kuna to yeba ke matata pono na problème ya Bukangalonzo aza na makambo ngana mone réaction nango kabyango on a ko pesa net conseil tant justice est bien ici mutu ezale tout mutu ba invité ya liboso ako bande bilobele te umana na yoki ba kama bombe ba bengile te kisoke za Bukangalonzo ya ibininga gérer le Bukangalonzo aya ko se présenter ako le bana presse aya ko se présenter ba juge ba bengi ndé ba toyo mituno ba kotuna ye vous comprenez ami que les réseaux talu ka te aka ko se kamufule na makambo politique to wani za justice to besoin que mutu nyonso agira ki mboka mabe aya ko répondre à justice a démontrer ba ceux qui est mbonga na mutale ki tebe so mutale so mutale ki ata ikombone waliaki so 285 millions de dollars américains ya ça les 80 millions so 250 et kindopi yo na bando le makambo so te aba plan ya ko faire sortir Congo na crise bongo yo ya yibi ko faire sortir Congo na crise te azo ko na Sénat de bibele ko na Sénat aya répondre na justice biso peuple temps pour na motute mais ce ko sala ki mabe ya ko so ko senga pas de passer à la télé n'importe quelle chaîne ou expliquer peuple mabe au sala ki si on te pardonne on doit te pardonner c'est tout amon ya nga ko yo biso ke na PC conseil atika bilobel akene ko répondre na justice procès ça lo mo voter compare voilà il y a démoraliser bah tout le répète ça innocent tout ça bon comme justice est pointé ça dit qu'il y a une fuite ou exact que non puis de n'ende Bukangalonzo de Salamaga si le logo notre hôtel en tout par terre ce que tout le bani au salaire Bukangalonzo n'a quelle raison c'est pour les sabato parce que pour faut pas nini suivi n'ango kenda quoi nous te que non gérer ma baisse quoi n'anga se défendre pour ça va te prison na prison dit on va que va na prison to ça classe politique asika et gérer mboko to bezo mboko va se Guinée ngone vandas c'est on est vandas ils en a ba rebelle tout ça mais le c'est on va vivre maintenant ba ko na kimia ba te ogisé biso ba ko répondre so ba innocent ba même innocent na justice c'est ça on a ko le bana yangwana soki ayiba kifu ba citer ndenge biso to komi lelo na état de droit ezoloba ke soko oyibi ba kolandela yo ti esika yo kozala il faut bimisa biloko ya l'état oyozu biso to komi na état de droit esika ya tozaki na Kabila ekeseni na oyo toza lelo makambo ebima na bima za banakala juste mboka na biso époque bango bazalaki eboneki tambola bien te na époque ya Kabila ezalaki yiba ye pas yiba bango pe bazoyiba muto contrôler moni ezalaki te mais er état de droit ekotinga tamboka oyo il faut balandela makambo na moko bato nyonso babuki mbongo ya Congo ya peuple congolais il faut balandela bango na ba opposant bango tout il faut balandela bango bakotika mutu moko te eza état de droit il a les droits mutu nyonso ayibi tazana ayibi ma matériel à l'état il faut balandela ye o ayibi ma matata po ase babloko banaka le bani lelo te babloko tongi wana babloko ba nini na l'intérieur eza biloko ya bien l'état mbongo à l'état mais ya tonga continuer privé moko et bien biloko à l'état il faut balandela tina suka il faut qu'on présenter la justice il faut qu'on ressemble. Dimanche ya lobi coïncidaki na fête des mères. Yango fête yango utawa pi pambate awa na République démocratique du Congo makambo wana ezalaka te kasi na culture ya mindele deuxième dimanche ya mois de mai ezalaka bongo fête des mères explication nango par rapport ya société et pesami awa na Naomi Pila. Dimanche 9 mai, nous qui célébrons qui la fête de mère.
fête oyo ezalaka célébré na bapays ebele na occasion bana bapesaka bakado na bamama na bango gâteau fleur elamba ata visite de courtoisie nyonso edependaka na culture mpe na bamoyen ya mwana kasi esengeli esalema nde na bolingo mpe reconnaissance epai ya moto oyo apesa yo vie yango ezali occasion ya kohonore mama oyo abimisa na mokili. Date ya fête de mère et variaka d'un pays à un autre, mais la majorité de pays célébraka yango na mois de mai. Pour la historique, première trace ya célébration na honneur de mère et banda na Grèce antique, lors ya cérémonie printanière na honneur ya Rhea, maman ya dieu Zeus. Na 9e siècle, anglais bandaka ko célébrer fête de mère na début ya carême pe na 5e dimanche ya carême. Na 1908, États-Unis ayaki ko développer fête de mère moderne ndenge bafetaka yango na tango na biso bango instauraka Mother Day na souvenir ya mère ya institutrice Amas Jarvis. Royaume-Uni ayaki ko adopter fête yango na 1914 pe bamboka misusu ayaki ko adopter yango. Journée ya fête de mère ezali organisée na objectif ya honorer ba maman donneuse de vie pour grâce na ba maman nde mwana ayaka na mokili. Ba maman bazali batu oyo yambo ya kopesa bomoi bakutaka na risque ya kobungisa bomoi na bango ezalaka exercice moko oyo ezalaka facilité yango bameritaka respect pe considération na part ya bana na bango tobosana te pe que ezalaki pe même occasion oyo baroma babandaki kocélébrer fête ya mère de Jésus oyo ezali bongo Marie ezali toujours na cadre ya fête de mère kasi ye ezalaki beaucoup plus pour la divinité na ye pe virginité na ye kasi occasion ya mokolo ya le 9 mai oyo elekaki déjà lobi ezali mpona kopesa longoli na bamama ya bafamille surtout bafamille nombreuse baoyo babota non seulement mais baoyo bakolisa na bonne éducation baoyo balakisa bana nzela parce que moto akoki kobotama kasi soki azali encadré te ye akokokana na nyama oyo esalaka ke moto azala moto ezali bonne éducation oyo azwaka de la part ya baparent na ye esalaka ye akoma être social pe akoma être moko vivable na société. Na cadre ya mokolo oyo elekaki lobi soki opesaki mama kado te ata bizu apamba pesa mama na yo ntango azali na bomoi mpe yebisa eke olingaka ye kobosana te. Kinshasa eleki partout. KNB News tolobi tozali première chaîne de télévision oyo azali kopesa ba information en continu kasi na lingala ba émission peut topesa kabino to décortiquer nyonso neti na politique na kata kindoki politique pe na maboke nde topesa kabino to lakisa kabino ba artiste ndenge nini bazali ko évoluer na secteur na bango oyo ezali déjà en ligne na chaîne YouTube KNB News esika na sengi bino boki ni ko s'abonner ebele yangoyo. Et politique na kosala ezate politique na kosala o ba grand-père barrière père na biso basali eza politique to kosala kozala toujours pembeni ya peuple to sala politique to sala toujours à l'écoute ya jeunesse congolaise maman biso ngai personnellement étant politique na ye politique te pour na ko s'enrichir ngai pe libota na ngai na ye politique te pour que nazoba oya ngai ba camarade bandeko na tsawana mais na ye politique pour na intérêt général na lobi pete ke na kozala candidat na lobi pete ke na kozala nani mais na zana kata politique pour na ko défendre ba intérêt général. Et pourquoi adhérer car na parti politique mon côté? Bon, ko adhérer na kati ya parti politique ezana litomba te pambate pona ko bongisa mboka esenga rate ozana kati ya parti politique songolo pakala. Mais pona ko bongisa mboka esenga ka ba idée pe initiative. Ngai étant jeune que je le suis, nazana ba initiative. Pambate naza déjà na ba oyo ba plan oyo na sala sur le terrain. Vous allez former déjà moi équipe moko boye nazana plateforme na koki koloba nazana équipe comité oyo nga nazana ngona tambola na bango partout na kendaka le lenge kan nazana kata studio na yo omoni ke nazana équipe moko mobile de même que même na niveau ya commune
nanga naza mwana matete bana matete bayebinga ebele na ba week-end chaque week-end ya na mois presque tozala na 4 samedi nazoa ko mois dernier samedi à moi ou avant dernier samedi à moi na sali saka salongo étant que citoyen congolais pambaté ceux qui n'a bien ça salongo ba na qualité ni étant citoyen congolais c'est un droit garanti par la loi que nos congolais sont en droit ya rosala eloko o aux avantages général nazoa kama na lamki na tongo la bing ba jeune nom to bumsala ko bango to ndo bumsala yo mo ko bumsala ko na bino o rosala n'intérêt pour na mutu nyoso. Président, nous est pour ça qu'il y a au sala théâtre, nous est pour ça qu'il y a au monde art. Théâtre d'abord, dans le théâtre, va souvenir en France, ils avaient beaucoup plus. Dans le théâtre, moi, la deuxième primaire. Là, j'étais encore trop petit. Nous avons la journée culturelle, l'école. Dans ce qu'on s'est là, théâtre. Nous avons master, nous avons monté. Surtout en cours là. Souvenir dans la France, ils auraient la haut dans la salle de théâtre. Moi, je suis bon en Haïti, je suis dans la salle de théâtre à l'école. Et comme on a un mécaniste. Alors, comme je suis dans la deuxième secondaire, je joue dans la salle de théâtre à l'école. Journée culturelle, la première nationale, c'est un moment qui est nassi. Quand on joue à l'école, tu bannis que ça la succès à l'école, na teni na ITC lemba wana merveille na nasi moki to ça la succès pour l'école mobimba. Sur le comment comprendre mais là on est et on se matin à un moment où je me suis dit na ko taper à copa donc et coïncider que moment temps nous matin na mutima groupe de sami na quartier na biso les bergers du savoir grande sœur na biso ya venu il y a Christine que j'ai sali na masala mo sami ballon d'or kadima surtout nautica il y a un rep na bango to nautica na rep tout à abiso to côté là je suis autres ba la bana de côté spimba la mo petit lope na tika la ngai. Président, eza makambo yoka pour réseaux sociaux et yoka na kaka makambo yoka ne bomba na katela saba mesa biso soto kota ba internet to yoka kaka président babi yo za mutaba ranking babi président LBD Nzamba rando na ba artiste ce qu'on aurait battu président et nous comme ça vraiment na bi question na ko bomba te président il faut répondre aux questions comme artiste moi je me suis quand même surtout en ranking. J'ai ma façon de répondre à la question au monde. Je ne suis pas rankiné. Non, ça ranking pour aller. Au moins, nous sommes armés faibles. Vous comprenez? On a faiblité. Aujourd'hui, même dans le KNB, on va présenter les mains à Capernaum. On va comprendre que c'est les mots faiblité. Vous comprenez? Non, ça c'est ranking. Pourquoi? monter na Kinshasa ba papa misusu soya soni na mama na bana akotika mbongo te donc à politiser ko sona à récupérer ngo politiquement pour na kotika mbongo te kasi kotambola na eninga lingi bana baliate mwasi aliate italiete yé déjà à soni na mwasi na eba détail bolanda na reportage ya Peggy Lunga na Natonsiata. Libala ezali pour na deux personnes. C'est-à-dire papa na maman de bayokanaka pour na été ba vivre ensemble ezalaka décision ya mikolo mibale pe bana bazali ba fruit oyo ezali lokola lipamboli nzambe apesaka na baye oyo basangani lokola moto moko na kati na libala kasi comportement mingi ekoma na ba papa misusu soki azali na kanda ya mama okomona kanda wana ekititi na bana misusu bakendaka musika kutu okomona akolinga lisusu kotika mbongo ya kolia pona bana na ete misusu pe mona aboyina kofutela bana minerval comportement oyo ezalaka malamu tokutanaki na ba papa pe ba mama boyoka baonde balobi ba papa oyo baza na bizaleli ya ndenge wana mpona nga etake responsable nakoki kosala eloko ya ndenge wana te wana eza lokola bondoki parce que mwana azali lipamboli kouta epai ya nkolo ezali bino baboti bato lingaki ke bana baya ce qui besoin problème na bino baboti eza entre bino mibale entre les guillemets bana bazana intérêt ya kokota makambo na bino wana te donc il faut opesa bango ya kolia parce que eza droit na bango soki opesi bango te bake sala margui bake koyiba bake sala kuluna alors on condamne que non bana basali tort non wana donc eza mabe ya ba parents alors pona nga étant que parent ndena linga bana nga mukolo moko te atako na bundi na mwasi na nga na swani na ye
à ce qui concerne à manger, il faut natika mbongo po bana nanga balia. Moi si lelo soki au PC à kolia te. Alali lelo nzala, lobi alali nzala. Moi ganki mobo abengi na pupolier. Monique lobi zemi yango zo mona ke no mokili zo marché bien te. Ba fazer ba konya bele. Libala ezalaka papa na mama. Na nzela papa na mama nde bana bayaka. Soki boswani ye papa na mama etikala kaka na bino mibale ekokota bana te. Bon, nakoloba na ba papa wana eza mabe. Po bana baza na likambo te. Kando papa na mama baswani eza pona bango mibale. Eza pona bana te. Soki otiki mbongo te, okotinda mama wana akokenzwa mbongo wapi po alambela bana wana balia. Sikoyo okotinda mama wana ake esalaki ndumba po azwa mbongo bie bana wana so bamoni nzaleleki. Bakende kosenga pa bana mibali ti okomona bana misusu o azwi zemi nzoka zemi ala azwi yango pamba te na bizali na yo papa po papa po soko swanela mama fo koyeba ke bana na yo bazali tika mbongo na ndako po bana balia kanda na yo eza ya yo na mama me eza po na bana te po na bana mibali pe eza mabe soki mwana moni ke nzaleleki eloko akolia eza te akoluka banda koyiba biloko na ndako akene koluka makambo kuna ya libanda ti okomona pe bakangi mwana wana yibaki mwana wana komi kuluna komi kokata baninga masheti yango wana ezaleli wana eza malamu te soki yo tatala mama boza na problème na bino eza po na bino mibale eza po na bana te modele ya mibali na mibali mabe yo soki na mama okiti yango na bana mpo na nini lelo nalobi soki ke yo kiti na bana otike mama eloko te bana bakoma okepa voisin bale bake kuna bale baozanga kozwa kindeki te me bao bapusani bakoma mibali minene baokele moso mwa bakoti bayibi yango mona bana bakoma bakuluna kotambola bamashete mpo ani nzala na ndako bapapa bongo batika makambo wana basala eza malamu te. Exemple liboso yo papa soswali na mama aza mwasi na yo bana baza rapport moteur ya compression na madame na yo mais soki okopesa mama mbongo akolia opini na bana c'est oza papa moko mabe oza papa mabe directement même liboso aza me nzambe akondane yo parce que bana baza innocent bana bayaki na mokili na nzela no papa na bango ayo papa fo ozala capable ya kobokola bana na to discuter na madame na yo yeba koza swa bana na yo bon mosusu deuxième point na koloba mosusu mpe faut comprendre conjoncture passe eleki na mboka de papa tellement pe que non aza koese na bacomportement mama na bapasi azotambola azozoloko moko te bakande kitu ya pikitisi na bana wamoni banzoku so bazobunda banzete nde mona bapasi mais wana eza caractère ya mabe vrai papa ata obunda na madame na ata bokosola madame na yo nayeba kosupporte vie ya bana na yo yeba kosala tout mpo na bana po te lobi na yo bana bakoyebe yo papa yoka bisaleli oyo ezali malamu te soki ozali na problème na mwasi na yo esuka epai na bino mibale bana yangani tika bango libanda ya makambo wana po libala ezali ya bino mibale bana bazali conséquence ya libala na bino ezali lipamboli oyo nzamba pesi yo tika konyokola bango po na kanda ya mama likambo na yo silisa na ye eno na bana ete ya yo osalaka bongo Kinshasa eleki partout. Na kati ya Lina Foot 3 rencontre betawaki na Kinshasa pe na Lubumbashi ba détail bolanda na reportage à Nathan Siata. Association sportive avec club à s'imposer na derby quinois devant formation à Daring Club Motema Pembe 2MP na score ya 2-0 après-midi à lobby dimanche 9 mai 2021. Ezalaki na match ya championnat national ya football Ligue 1 ezalaki disputé na stade des Martyrs ya Kinshasa. Ba Moscovitch bayaki kofungola score na cafouillage moko na entremise ya Ernest Luzolo na 51e minute avant que défenseur ivoirien Oussama Ouattara aya ko conclure na 57e minute pour la deuxième but. Na victoire oyo ba poulain ya Jean-Florent Ibenge Ikwange va reprendre commande ya championnat avec 58 points dans 24 matchs au ici ba beti déjà tandis que DSMP pona ye atikali kaka na 6e place avec 37 points dans 24 sorties oyo ici a beti déjà na match aller avec club à s'imposer qui na score ya 1-0. Par ailleurs na stade qui basa Maliba ya Lubumbashi na commune ya Kenya formation locale ya Saint-Éloi Lupopo a s'imposer qui devant Sa Majesté Sangaba Lende ya Mujimai na score ya 2-0. Deux réalisations oyo ezaki signé Arsène Pongo Bomolo na 14e minute sur penalty pe na 52e minute. Na succès oyo ba chemino
bakomi na 4e place avec 45 points dans 25 matchs déjà aussi babeti, tandis que Sanga Balende ya Mbujimai ye azongi susu na simape akomi 5e na classement avec 42 points. Na match aller Sanga Balende a s'imposa qui na 2-0 na stade Kashala Bonzola ya Lubumbashi. Kasi bien avant match oyo ezaki en ouverture association sportive Maniema Union ya Kindu yepe na côté na ye a gagnaki en local formation ya jeunesse sportif groupe Bazano na succès oyo et permettre na ba poulain ya coach Daouda Lupembe bazwa 2e place na classement avec 56 points dans 25 matchs aussi babeti déjà, tandis que groupe Bazano ye atikali na zone relégable il y a 15e place avec 20 points oyo azali na yango. Na match aller Maniema Union a s'imposaki na score ya 2-0 na stade Joseph Kabila Kabange oyo ya Kindu. Kinshasa et l'équipe partout. Tokomi na suka ya édition mokolo lelo esengeli boyeba que actualité ya makasi pe ezali susu dossier ya RAM nani akosi batu que ba suspendre RAM te kasi ba changer méthode ya kobendela batu ba unité ba fungoli pe ba téléphone oyo ekangamaki depuis ba yebaki bongo ko sala dernier recouvrement RAM mais ezali kokoba le temps techniquement ba ko bongisa ndenge nini ya ko continuer ko zombongo ya l'état pour ceux qui ont le développement et sengeli bongo ko futa pako ya l'état ndenge et ça les maka partout na édition lelo na caméra oyo ezaki bongo ya vezaka na mpanzi boy double poumon papa Timothée Kaembe ndé azaki la Régine azaki assisté na Naomi Mpila pe Nathan Siata s'occupe qui na post production pe supervision ya édition lelo on azaki na plaisir ya ko présenter bino lobby bokutana na Naomi Mpila na cadre ya KNB News biso tozali wana toujours pour na ko informer bino. Réalité ya bana kino